Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Coucou la famille. Bon déjeuner de ce matin. Ningana, musala papa, musala maman. Mikolezo kende mbangu bande konanga. Tokomi déjà le 6 décembre. Sombi déjà ma cadeau. Au sali déjà sapin. Au tché déjà mwanda kuna waouh, nandenga Noël. Et ça va bien. Voilà la famille. Vraiment bonjour. Shalom là-bas, homme de Dieu. Bah, chantre de l'éternel. Bah, shalom. Bah, homme de Dieu. Bah, femme de Dieu. Bah, maman pasteur. Tolinga rabino. Mais tolingi botambola na bosembo. Botika lokoso. Eza malamuté. Mbongo eza pasi. Nenge bozolia. Ba mbongo abatu bongo. Juste etam soso. Zolia ngoka pona. Olesa bamboa. Ozozo bambongo abatam soka osomba kamia minene. Ozozo bambongo abatam soki na monde na deuxième monde mais baninga ba onyo kwa mabwe bana na nzambe bo komisa bango be esclave te yesu asakufa na ekoloso amema nyonso donc ngana ze esclave te yesu alobaki tokozala esclave a mutu te. Voilà donc bande kunanga to eko solo la to eko sala analyse après l'enterrement de Alexandre. Bande konanga bino so boyebi Alexandre vraiment après enterrement na ye to sala analyse bande konanga. Voilà parce que bolo ba pete ke basi ba kundiye boye lisusu te parce que bino bolo ba bongo ke nan so akufi nan kutu ba kundiye te boye siko si ba kundiye to sala à moi analyse to ko sala ezali kutu mingi makambo ngai na koloba te on aza positif ou bien na négatif te na kolamsa conscience. Donc avant Alexandre Koufa comportement ezalaki ndenge nini ya mama na ye, après liwa na ye comportement ya mama na ye eza ndenge nini, après wana tozo tchana nous d'abord ndeko na biso ya mwasi oyo asalaki pe analyse na ye boyo kayango bolo bino bo juger yango bolo ba eza bien ou bien eza mabe. Voilà bande konanga soki ozana zemi mwana azaya yo ozotambola na ye ozolia na ye ozokota ne toilette ozobaluka na ye mais l'air moi ata soko keyo lobia na longoli nanga zemi de 0 à 3 mois bamboko ebele bakendaka longola na yo de 3 mois mata likolo ok na Hollande ba olongwa na bango yo pe zemi ok. Voilà mais so bakokanga yo pete bakopekisa na bango pe yo te mais soki kaka mwana botami même ils aiment ya 9 mois kepe na Hollande ba longoli na bango yo mais soki mwana botami bande konangai mwana wana azala asu ya yote akomi mwana ya leta akomi mwana ba voisin akomi mwana école akomi boye batu nyonso bakomi kotala mwana wana o maltraiter mwana wana police aza sima na yo quel que soit même na Congo o maltraiter mwana batu bakotala batu bazoloba na quartier tela maman ndenga sa nyokola bana. Donc bande konanga batu musukutu mabale kufa mobali abengani na libala parce que azo koka koboko la bana te basi musupe ba bengana mibali parce que azo nyokola bana. Donc mwana soka botami akomi ya mutu nyonso tango soso kutu mama leki mama yo komono boko mpa mama leki emso boko mpa ba voisin et donc akoma ka mutu ya mutu nyonso. Donc le mama Alexandre ay ko bota Alexandre akoma ki bébé ya mutu nyonso. Alors bande konanga ebele ya kolobezali mais conseil nazo pesa non e bande avant la tia vidéo boye bakobate la bana boye bakobate la minoko na bino na ko tia liso vidéo na te mama Alexandre alobaki ke bazala ka contre batu nyonso tout mais to moni na matanga Alexandre na kisasa batu baye ebele oyo ekamwisinga mwesi alobiki azalaki na problème na mutu nyonso yena mwana na ye bazalaka na problème na mutu nyonso ebongo ebele bato batondi et puis bandimi balata pembe bandimi babwaka na ba linette ba Versace ba linette ya boye matalana ya modèle ya ndenge wana non azalaki penda princesse na ye ko matalana ya modèle ya ndenge wana bambongo nini kwei wana te. Bon eza musolo na bango hein. Mais après liwape makambo muso ezala pe foko sala bandeko bomona ke obomoni mwana koma ya mutu nyonso
Ce qui n'a pas insisté, cela veut dire que il faut oyeba ndenge nini ya ko adorer mwana na yo. Ko adorer kutu mwana déjà nzamba linga bongo te. Ndenge nini ko apprécier mwana na yo. Parce que quand tu commences à adorer ton enfant, nzamba ko zoyer. Ou bien ce qui nzamba zouye te, satana ko zoyer. Ba ko tikelo yete, ba jaloux ba okota. Ba to mitema mabe, ba ko tchela ta poison. Na Congo ba ko tchela ta mwana no na poison. Na Congo ba ko sala yo eloko nyonso ba ko sala yo. Moi li solo moka muke, moi si moko azala na biso na Danemark. Azana bana na métis. Abande pe ko doko sepe la makasi na bana wana. Amemaki ya muke na Congo. Koko makomi kuna na Congo. Après voyaki moi $400 pona oktike la bande ko na ye baleki na ye. Ye moko pa yesi baleki na ye en tout cas bozela nanu avant na kende no pesa bino moi quelque chose. Baler bazo tambola bakutani na mutu mo bazo teka bana mbwa. Bana mbwa mo ya kitoko penza. Mwana na ya bandi kolela. Alingi ka mwana mbwa wana. Ah mama je vais ces chiens. Na dana babenga bango une houne. Na lingi kaka dende houne. Ah moi, cube dende houne format. Ya bigen heden ya houne. Mama na ye tellement abande ko adorer bana na ye mwana wana. Nyoso mwana na oluba fwa sala. Abengi mutu wana mbwa. Asombi mbwa wana. Bake na ngona vétérinaire. Bake na ngona ambassade ya Danemark. Bache ba vaccin. Basali makabu tout. Bandeko. Et ye ko sali ba dépense o ya kana kite na 400 o ya chaki pembeni apesa ba leki na ye et continue na dépense wana tout et comme bango ta ba 900 à $1000 pour na ba réaliser projet mboa tanga ye na ndako bazanga batkala ki 4 jours pour na bazonga Danemark. Ya lobi ah ok abengi sa isi baleki ni en tout cas bolimbi si botala ka nièce na bino yezo ngona ndenge sengo botala ka bana na bino mindele bazala compliqué penza ah aluli mwana mbwa oyo en tout cas vraiment nya foka yangwana na tika bino kama boko pamba tango na kokoma na kotindela bino bande ko ba leki ni basaki dia ba projet ba musuba kenda ko defa déjà ba 50 € koto yo ba musuba sala ki boye bazozela mbongo yana bango promete ki bango 400 wana ba okabola kanda moko esala bango bande konanga bakeso ba poison jour kaka wana bazolinga bakende na butu nango ba lesa mbwa wana poison balamuka na tongo mwana mbwa kufa balinga bakende sko na pokwa donc mama wana ke benga ba vétérinaire ba checker mbwa teli mbongo balobi ba pesi poison. Donc, moi, on a azonga na Danemark, aloba ke ba noir baza méchant. A traité biso ba méchant. Mais ezala ki foti, ya bandeko wana te. Comment? Parce que ba koke pe ko tchela même moi na no poison. Parce que tu adorais cet enfant là. Bilo msufu ko garder na motema. Ozalo boti mwana moko. Ozalo boti bane bele. Ozalo boti na mundele. Ozalo boti mwana no soki na Somalien. Ozalo soki mwana no azandenge nini. Yeba ko envier bana na yo. So na en face na bango moko. Solo ni na bango moko bana na yo. Na linga bino mingi. Bana nga bo kitoko. Bana nga bo mayele. En tout cas bo continuer boy. Mais na misu ya monde entier. Ko tchaba video bana na yo na ba TikTok te. Kocha ba vidéo ningo zo adorer moi na TikTok te. Maman Alexandre adorait cette fille-là. Kocha na ba TikTok, ta la boye, moi nangai, ma princesse, ma baby. Est-ce que mukile zo sepe na biloko ande mwana? Même i bato musuku bazanga pe bana. Est-ce que bako sepe na comportement ya bongo? Maman Alexandre tu es encore jeune. Okobota tamso mwana mususu yo moko yebi soki pona nini na musozo tient limite na vie na yoke obotaka mwana moko mais ozana 40 ans moins de 40 ans tu as encore la chance changer comportement mais ozo changer comportement te même in enterrement pona ochaka ka flair matalana koya donc tu ba linette ya ndenge wana atako totala mo linette ya munyato. Mais aussi longtemps que mami ki yango kabaka ta griffe boye na boye bande konanga matala ne lekate po bata yo moko bakope ko boma yo moko pe mama Alexandra
Keba prend terrain mon nanao aux en danger parce que oyebité. Tam so ka taba mindele mutu ba boma ke tam so ba congolais. Tam so ba cop wani uteke partir Afrique. Ba boma ekuna. Yo mo oyebinde no zo vivre na libala wana. Omoni kutu bana ya tata wana bayeba na kate. Bana ya mobali ozana bango bayoka na kate na ba réseaux sociaux bazate tininga Alexandre Akufi so bazakita bana mobali ngai ko monana balinga pe baya ko pesa ta témoignage biso boy balinga ba longwa Canada baya tikuna bakunda Alexandre ba monana te baya kate ba mama na bango tsa bango na discrétion mais tala yo mutu ozwi libala batu matala na kosakana te ndeko mwasi kita kende malembe vie ezana mbangu bongo te. Même ikutu moi sa Chilombo mama Denise azana matala na wana te dimine bon so zala ki mama Denise to ngato suka wapi na makamu na modelo yozo memila makambo mokili bande ko to landa nano ba video to landa no de video ceux qui na komona ngo ya matala na ndenge ninde ko moi sa banda osala matala na voilà. Donc, bande konangai, bozela mom ke total, j'espère bien. Voilà. Total no ba vidéo ma talana. Yande ko moi si bande ko bo sale la bana na bino bongote. Bino bat bozana poto, biso to bino bat bozana Afrique. Yaya ozana ba moyen sale la mona no vie normale parce que bana oya biso o ndenge bo monaka. Bande ko ngana koli et pas ya bana oya bato mbongo. Non yebisa bino na âge ya 13 ans bazwi ngai na koli na ndako ya mutambongo bana wana ya bato mbongo wana na mandiko kende pe na bandaku bayanda ngai na boko tanga bakombo tangu tina bali na vandi na bandako ya bato mbongo bana na bango wana bamona na bango bambongo wana batata na bango te ke bamona ke baza biso mbongo yo toza bato mbongo toza bo bazalaka na bango ka ndengo na netu te loko ezate donc oko gâté bango bango ka normal même na kati bandako téléphone asike bino sombeli mwana ki basket asike azongo na nango normal asepeli le lobby akomona nango normal yozo gâté mwana nga fatanga boy mwana nga fakende boy mwana na bandeki kotanga mama zo vanda abande pe ko vanda na mwana ngote atika ko pesa mur makasi na mwana boyete mwana no moke ya moins de 18 ans atanga na Afrique du Sud matala na poka na Congo balobake ye mwana natanga na Afrique du Sud mais mwana wana ndenga zombola ke ozo rejeter comme ça na posa na été est-ce que ça qui posa na e yoke otanga na Canada est-ce que ça qui posa na été tam ça qui pe na posa avant da kapemena na mama na e amona ka mama na e adora ka mama na e mais yozo rejeter mwana wana opesa ka exemple le mwana ko koma pe kuna akomona ke mama même pas pourquoi mama linga ko vanda pembeni na ngate amibomi na yepe parce que nini ya komi boma eza na kati balobi ke ye moko se suicidaki eza pe na kati ya dossier wana mais bazo wana eza makamde bazo loba mais eza réalité to yebite donc bakambu oya mwana oyo apprendre bino ba mama o bozaka matala na bana mo anniversaire muke yo wana o mamiki mwana na kati ya nini ya TikTok kati ya Facebook da kati boye to boyite so okocha mwana no na Facebook mais na ndenge ya kimia matala na te ke fola kisa foloba mwana na ngai botala princesse na ngai bandeko sa zambalinga bongo te badora ka mutu yo mutu adora ka même mobile na yo tala baso badora ka mibali na bango nde mibali na bango ba décevra bango ba komaka na soni ngana na mwasi ngo na Denmark bandeka ko adore mobile na ye kadi na ngai lelo basuka ba boyana mobile wana lelo mwasi wana za na kati Angleterre to bandako mela pe mate donc comme si couple on ezaki ya lola mais lelo basa wapi yaya zala na vie moko modéré faut ko modérer likambo to leka voilà tozo kende botal te to bandana te to bandana oya liboso penza
To banana o. Je rêve ou bien c'est toi? Ah. Je rêve ou bien c'est ma princesse? Bozoyoka. La maman. La maman Kinshasa. Awa mwana awuti Afrique du Sud. Bozoyoka ba parole. Nyonso wana mwana zomona nango eloko te. Bota la réaction mwana na est bien. Elle est là, la princesse. Bota la réaction mwana. Elle est là, Mwana la bazo princesse. kumisa. Azana écoute. Tu as vu ici au Congo, il fait chaud, maman. Ici, c'est pas Johannesburg. Il fait chaud ici. Moi, Nazana et Singwana, j'ai vu ma maman, j'ai vu ma maman. Moi, Nazana et Singwana. Je rêve ou bien c'est toi? Encore, mais encore. Je rêve ou bien c'est ma princesse? La maman. La maman Kinshasa. Welcome, my baby. Attends. Baron, elle est là. Elle est là, la princesse. Elle est là, la princesse. Tu as chaud, hein? Tu as vu ici au Congo, il fait chaud, maman. Ici, c'est pas Johannesburg. Il fait chaud ici. Bozoka, moi, oh, yazo ganga. Eh, ma princesse. Je rêve ou bien c'est toi? Moi, je rêve. Je rêve ou bien c'est ma princesse. La maman. Okoki kosala biloko, mais kobwaka ngo na réseaux sociaux, c'est pour toi. La maman Kinshasa. Welcome, my baby. Welcome, my baby. Baby, elle est là. Elle est là, la princesse. Voilà. Moi anglais bien. Elle est là, la princesse. Voilà. Tu as chaud, hein? Tu as vu ici au Congo, il fait chaud. Ici, c'est pas Johannesburg. Il fait chaud ici. Voilà. Bande konanga boyoka botala o. Toke na o. Botala esiko na ba réseaux sociaux. Botala mama matalana. Ayambi Alexandre. Botala biloko boye. Bébé na yo bakoboma ete. Bozomo ba matala na oyo matala boti ezo sa ko bien botala. Vous avez vu mon bébé? Biloko yo nyonso kosala na yo ngo me kotia na réseaux sociaux te. Na bébé ngo kutu. Azo sepela ndenge azo sepela te. Voilà bande konangai. Voilà un peu. Tolongwe bana toke sikoyo na analyse oyo ndeko na biso asalaki après l'enterrement. Boyoka analyse o basaleli ye. Voilà, bolanda mona bokebi nyonso analyse oyo basaleli ye après l'enterrement. Et puis bino boko juger ngana ocha commentaire mingi te. Mais te naza pe na audio na nini moko avant parce que moi so na kotika. Bande konanga botala mokolo enterrement makambo nini ndeko mwasi asalaki. Esalaki nga sodi na mawa. En tout cas, eza passé. Maman oyo azana matalana moko osakana te. Bandeko, avant de faire analyse. Bakei ba avant di batu bazoya. Bazopesa ba bizuka ndenge ezalaka. Asalika lokola ndenge Amazon, asalaka tchala mwana. Ayeka na mbote bolbi. Aboyi. Bandeko. Okufeli mutu mikitisa.
ndeko mwasi moka ye soki pe asalaki mabeo bino boko juger aye asimbi neti na lipeka aw asali ko apese bizu oyebeka longoli liboko mwana mwasi wana eska longola kiango mwana mwasi yango asimeki na lipeka afinaki ya makasi mwana mwasi komuni soki jemima eske mwana mwasi yango ayoka ye na sango eske mwana mwasi yango aseleki be mission zo seka ye eske mwana mwasi yango bandi ko seka jemima matala na boski ko ndani atinda kyo tamusu jemima kendeki na mu oyo bato so bazaki nango pona ndenga kufeli mwana na ye abe alongoli liboko yo muto kufeli mwana matange umeli okozala faible muto ko ya kangi yo aleli na yo balongo kutu yote muto ko longola bato oyo bazaka pembeni mwa baye balongoli babi abotike nana zo mupepe me ye moko na courage longola liboko mwana mwasi wana mama Alexandra oyo mama Alexandra mikitisa Nzamba kumatisa yo. Nzambe oyo gangaka. Je montre à ma fille le vrai Dieu. Est-ce que vraiment ça Nzambe o asali biso na likolo na se oyo koka komi kitisa te. Oyo zakaka kaka fantar boye mama. Kedo mwana nanga moko soki lelo kufi nga mama nona kozala wapi nga pe na kokufa ti lelo zo kufa te. Ozomwa ke Nzambe azo tiko kaka. Malgré ma parole, on a bat l'ongolier, mais azotiko pour nos mona, pour nous changer. On mi bouka yaya. Il faut qu'on me quitte ça, cause la humble. Maman Alexandra a humble. Même jour enterrement, bazo ko embrasser yo, ozo bengana mutu, bandi ko ça qui sonne. Na ti la binongo botala. Après tout ça analyse andeko moi si, oyo sali après enterrement, binongo boyo kango. Na boké binyoso. Toza tongo voilà botala fona tela binongo pembeni penza boy botala ndeko mwasi ye wana mama Alexandra alongoli liboko est-ce que bozo mona ngo vraiment ça mona na bien te bozela tamsona boye bozana tia penza pembeni bozela na tout ça penza ba caméra ngo mibale botala ndeko mwasi ye wana ye alongoli liboko botala acte alongoli liboko alongoli jemima liboko ndeko mwasi ye botala alongoli place on a pas bomoni bien alongoli liboko est-ce que zalaka muninga zo embrasser yo alongoli liboko mwana mwasi yango wapi ye tocha na mulai bomona ye zela bachaki pe mwa mwasi yango ti video yango pe mwana mwasi yango ka boyebi ye komoni soki jemima bandeko moninga zoya asimbio na lipeka est-ce que ezali église asambelaka ezomona jemima ngo azomona na bien te azomona na bien te mais soki botali tanga kolinga kende elonge jemima ngo emonanaki mwa moke ye wana voilà abengani alongoli liboko bandeko esalaki nga somo na bi oyo mwasi ya ndenge nini azomikitisa te alors tolanda ndeko mwasi ona bokebi nyonso ba commentaire nini atiaki après enterrement ya ndeko mwasi bandeko ozana mwana moko ozana bani menga nani loko loba bana nyonso bazaba Alessandra kundami bolanda eloko esalinga na bima susu mpona loba monde bakunda Alessandra lelo to okunda nyonso lelo moto abomba eloko aza susu na motema te nde namoni mama Alessandra kolela na kobwaka fleur na cimetière tango azolaka mwana ye ndenge abwaki fleur na otiela bino bavideo ndeti bavideo oyo natie wana bozotalatala anatanda ya mama ya Alessandra oyo esalinga na bima na ya koloba sikoyo na otiela bino yango boyoka me nalingi napesa nano explication pourquoi naye koloba boye mama ya Alessandra abimaki na réseaux sociaux ayekosenga biso to aider biso nyonso bato ya media tosalaki bavideo yanga video ekendaki plus de 100 quelques mille vues bomonaki bavideo na nga esalaki
biso nyonso na bandeko nyonso ya média notanga bakombote biso tout otelemaki mais lokola mwana kundami biso nyonso tobimisa na motema ekundama na mwana ekinde nga na yo osala part na nga natindi motu te soki oza d'accord na nga te etali yo me na yo olobaka part na nga mpo na ngai nayokelaki mama ya Alessandra mawa makasi ntango mwana akufaki ntango abelaki biso ntango azalaki na Kinshasa mais ekomaki na temps moko ntango mama na Alessandra aye Canada sincèrement parlant ekomeli na ye kobatama alingi bato bakende koyamba ye te soki mpe yaki kode bapesaki ye après ayambi quelque bandeko na biso ya basi ayambi matondo après quelque temps ake na ndako ake kotala ndako ya mwana ake place mwana akufelaki babiloko wana nyonso ebanda kosala nga na banda kolandela yango me monoko ya kokangama na makambo na motema me lelo naozala na makambo na motema te nabimisa makambo nyonso mbala moko tosilana naoloba ngo tout droit ame ya mwana biso epema na kimia mais une fois ekoluka bato internet il faut sisa na biso bato internet mais après maman ya Alessandra koya na Canada na trouvaki manipulé na trouvaki sincérité wananga na trouvaki lokwa mutu mo boye omoni bato basala ba film de théâtre so ba ebisi action ndeta bando sala ba action ya film abite kasana mama mwana